Yaya ba makambu mususu tuzali kokutana ngona ba famille na biso ezokopesa mutu ko soya ko sakana te ngai ekamwisi ngai papa mama tokanisa itango ya kala kindoki kincho ezalaka kaka na Afrique nzoka nde bandoki ebele ya lokola batu balinga kokende poto batu ebele bakenda poto nzoka bandoki bamata ba avion bakenda pa poto kindoki moko ekomi na poto ya kosakana te surtout France ya epesi ngai pasi lisolo oyo bandeko ya famille papa fiston beta lisolo babiloko mususu omonaka ya aza na poto aotindela bino biloko nzoka ya chor yaya epesi pasi tomonaka kaka lokola batu ya batakisasa nde balokaka batu ya poto nzoka batu ya poto babandi koloka batu ya Kinshasa oyo lisolo ya somo papa fiston beta lisolo oyo kombo ya na biso maze yaya na biso ya 65 ans akomisa leki na biso na Kinshasa mari de nuit na ye leki na biso na Kinshasa vie ebongaka te vie ekomaka kaka ntela azwa mwasi o mabe nzoka ya na biso na poto akomisa ye mobali na ye ya butu o likambo ya somo boyaya yango lisolo tokobetela yo lelo pasi tosalaka attention. Yaya pasteur auti Dubai kosomba biloko soki pe ya koteka soki pe ya église ebite kasi ndeko moko soki pa za fidèle église soki pe nani ayoki sango keno pasteur auti Dubai aida ba marchandise ye aye akota po ayiba boye pe de salami kuna yaya na ebite ezali nzambe nde akangiye to kindoki to kisi moyibi ya simbi po ani ya porte afongola boye akangami ema eske batiaki kol na porte wana to nzambe nde akangi bakomona tongo makambo na mokili oyo esalemi na Kinshasa tokozongela yango kaka na émission ya lelo kaka na émission ya lelo tokotaiso ya soki yo oliaka mwa maki mwa hamburger to ali bongo na Kinshasa sepela ce n'est pas donné à tout le monde aliaka ndengo ya tala famille oyo na commune ya Nsele na quartier Mangengenge déjeuner na bango okoyoka pasi yaya tala biloko bale pesi ngai pasi ya kosakana te tokozongela yango kaka na émission ya lelo ya pasi ya kosakana te na mokili oyo totikala kaka na ville province ya Kinshasa mwana muke petit junior atekaka cigarette na butu de 21h tina ba 5h mwana muke ya moins de 10 ans papa fiston petit junior wap oyo na simbaki na ngaka yete petit junior mususu epesi ngai pasi image oyo kasi batu ya mitema malamu bazangaka te talande ndeko oyo asungi petit junior esengo oyo asala numéro ya petit junior a contacté biso na radio lokole pour na kosala quelque chose tokozongela yango kaka na émission ya lelo toyebaka te nzoka na ba pa bana basi ba ya basi ezalaka na âge de vitesse lokola bana mibale ekipaka nango te mwana mobali akobala leta na 50 ans ata na 70 ans kasi bana basi nzoka ezalaka na âge de vitesse ezalaka nini et puis comme na âge de vitesse okosala nini ndeko oyo alobi âge de vitesse ezalaka bongo na 25 à 30 mwanda mu 35 ans il faut ça la ndenge nini ndeko apesi conseil na éviter âge de vitesse ezalaka nini tokosola yango pe awa elongo na honorable voilà yambo to banda émission oyo tika to informer boyaya yo mutovani na Bundes bala sur Allemagne yaya journée de la femme ezalaka kaka moko le 8 mars tika to kutana biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée liputa et pa wapi Jika production a organisé soirée liputa buffet à volonté aya et kozala bongo na référence par na SN ba SN donc dans la SN surtout référence tango zali église ya pasteur Akilas to kutala bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi to kutala papa joa mama kende ko sepelisa mama yebisa papa to bima pe moi kala to salima bisale ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepela soirée liputa et pai na église ya pasteur Akilas yaya moins chéro wapi entrée couple papa simbi mama simbi papa bakofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa on na molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 € singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna ofuti 40 € okolia okomela
ndenge moko pe na 25 euros. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o soki okobenga te WhatsApp na numéro o plus 49 17 68 73 20 340. Soki pour lingio benga appel normal okobenga na plus 49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté. Samedi 8 mars, yaya, ozanga, nazanga te de 20h à l'aube. Kitoko, bisengo bilenge zongi na mikili, na bundes. Autre bakite, tolobi. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasale bote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ozali na biso ya ozala na Maroc, ozala na Tunisie, na Égypte, na Sénégal, na Kuala Lumpur, na Katakokombe, na Mbanzangungu, na Matadi, na Afrique du Sud, Durban, Cape Town, Pretoria, États-Unis d'Amérique, France. Yebsa bandeko papa Fiston asi ya bandi. Merci na confiance au bali ko pesa émission oyo. Radio Lokole masolo na chaîne d'abonnement Radio Lokole télévision. Yaya tous s'abonner massivement. Ceux qui ont s'abonné déjà, merci, continuez à partager. Car si ceux qui ont s'abonné, pour bato bayi, bandeko bayike, bango batala kaka kame ba s'abonner na mtiyaya. Ceux qui ont s'abonné, maman, papa, benga yaya mwasi, yaya mobali, yebise ya sunga o s'abonner ko. Vous avez besoin ba membre ya communauté oyo, ba membre ya chaîne auto bakisama. Vous avez besoin ya comme 55 000 membres et on peut le faire. Avec votre volonté, on peut le faire et on va le faire. Yaya, tout s'abonner ko et puis tout partager. Tout partager yaya masolo otrobeta awa. So ki esungi ote eko sungande ko moko songolo et sika moko pakala. Est-ce que komi? Okomi hein? C'est que bien et kendaka ndengoana. Voilà. Nous approchons petit à petit pour le 8 mars. Le 8 mars, Obiango Yaya, Jika Production a organisé Journée de la Femme. Vous allez bongo l'église à pasteur Akilas to zali awana bundes to kende kuna couple 40 euros à pamba singleton loki single 25 euros à pamba et pas wapi kolia komela pona ko sepela journée de la femme. Papa Fiston to zali na guerre to zali ma journée de la femme yaya et bon to boy to zali na guerre nous compatissons avec nos frères de l'Est. Force à vous, ma pinga, bendele koyate, soutenons la patrie. Dans le bagayon chaque fois, ne soutenez pas le régime, mais soutenez plutôt la patrie. Parce que le régime va passer, patrie et kotikala. Est-ce que commis? Alors, ce qui est rezali, toliate? Ce qui est matanga zali toliaka, Mexico, tikawa de koba kende, ba se plata pour l'ambala moko pour la journée, il y a le 8 mars. Cadeau signé, c'est Jika Production. Donc, tu as l'église à pasteur, à qui là, je te dis, référence, tu as la Bundesliga, Oyo, Bo, Zali. Voilà. Yambo, tu peux te soleil à Mazé. Mazé, balobi, nangana, kokine, ote, Mazé, maman. Oh, Mazé, Nathalie les yeux. Nathalie les yeux. Sukase na kobala yo. Mazé, yaya, nzembo kitoko boye, me maman, oh, ça dit makambo. Et pesi ngai mutu ko soa. Ah, Mazé, papa Fiston, Mazé, wapi. Mazé, kaya, Mazé, atabite. Balobi ndeko, oh, komo na ye, Mazé. Ah, somo, hein. Tika to développer moi 2-3 makambo, oh, moni bongo, na sommaire. Voilà.
na sakabino tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo omona bongo bikamwa yaya moyibi akeko yiba na porte soki pe ya église soki pe ya permanence soki ndaka mutu mendako ya pasteur yango akendaka Dubai ayaka na ba plan pasteur aye ndeko a moyibi soki pe za coopération na ba diacre na ba église to ayeba kinene on sait pas aye akota pia coupe ya kupa kota ndako ba yaya asimba porte liboso asimbi yanyi bala simbi afunga ya akangami ema epesinga mutu koso bataki wana mutambu bataki call patex mutu akanga watonde ni moyiba aba na ko bouger bo rien ya de 2h à 6h du matin ba okanga wana somo asi bakisi ya boyi boko na ngote bo pesa ba FRDC to tela ngo ba Rwandais bakanga makanga maboyi bino kala bakamezanga tina nde boyi tala moyibi onenga kangami somo kitoko to mabe tala comme bali bozomona maboko kangami be na porte botuna nga seni ne lekeliye yelo kwa yoka pasteur a ute Dubai ayena biloko ya bitente za la bote biloko photo kabolona pa pasteur butu desert wana ya kabwe kuru bien sifflé neka nzoka yebite eza temple la batanzambe pasteur avakende Dubai achaki mabolongo na se muyiba zoya pasteur kuna paso ronfler abo sente pa pasteur avala la tsaka nyoso maboko nzambe muyiba fongoli ka porte acha liboko liboso akocha mibaleboe ataka kwada kanze kote kangelake yebanite nzoka batukuna balalaki muyiba fanda 7 rebeta raté tonka sosa leli kakarika bana quartier baye vidéo na TikTok ke zongi yoka communication. Oh, oyaki ne séminaire awa. Ah, séminaire. Ah. Bali boso yawe sale lote mo mbali. Ah, sale ayaka na ye. Ayaka na ye. Ko le ronde. Lelo makangiye. Okendaki Dubai awa neto die loko. Kasi oyo yaka bore wuti Dubai. Yango wana siko. Pepe na ngo siko. Yo pela, ki 12 zawa. Pasteur pe akoyate. Pasteur pe akoyate. Abosana nzambe. Bilo osakana. Osana nzambe. Nzambe zamalango. Yango yo pela. Oyo bore wuti Dubai. Compétente. Ah. Papa muyibi ba place msusu bayibaka te tala lelo ekangi yo lokwa ndako nganga maboko etikali ka wana siko na minute osani otuna ngulwa selon information tozui kolongana awa ndeko muyibi o abele liboma nalobaki yango na ebandela yaya soki yo oliaka na tongo je sais que pas na biso na République démocratique du Congo komelati na mwa maki ezali luxe osakana te osola mutaso mwa liki moko benga liaki to liki moko zakani liaki to liki amelati omelati ya maki mais ozali beni ozali mutu ya mbongo toyoka yango ata langa nzembo Jean Bede ya imba yango na bota la famille Adabo Mbole bamelaka ti tongo nyonso tuna maki na saucisson nyonso tuna eza encore luxe tala famille oyo ya pesinga ipasi tozali awa na commune ya Nsele na quartier Mangengengi tangu baninga basoko mela moi déjeuner moi lipa moi maki konso tala bango le déjeuner na bango mais pesinga pe moi nostalgie moi matembele babaki ma pilipili rouge kuna moi tomate moko bango nde bokuleki yaya les gens souffrent le pays va mal tala nde bande ko bazo lia déjeuner et pesinga ipasse reportage oyo landa tambola na mokili yo mona makambo tant ça betaka kokoriko ba famille mususu mona déjà papa la mouki a bengi chérie ça va tu vas bien les enfants vont manger quoi le matin non mais je vais faire du thé et puis je prépare biloko mususu ba français qui zonya cha ba saucisse cha ba omelette mais liboto te ko mona awa na komini Nsele ndimelanga ke ya bango tongo tant ça la kokoriko papa miso bandi likolo mama miso bandi na droite papa bi na suka wapi akimia ke zamba mama pa potana bishu ezate akoti zamba aluki mama tembele bazuma sakomba fufu ba pelisi moto tala na tongo nde baba na opération na bango awa apoza ba kopelisa moto bazunzunga fufu ba na moto na ngambu kuna ba dongola banzeta matembele tsaka ba dongoli moi kata matembele zate poso abaka tongo ko fione ko konde sous na nzungu bana moya ba ko kolesa te do fati kon ka mebimba bongo ana tanda ba osokola matembele ajuda poussière fufu bomona na sacha fongoli twaka fufu koti na kati rapidité nzete abandi ko balola yelo ko la za mama laksa déjà bana na nyoso mibali ndenge balambaka tangwa kitinzu wa fufu boye azua mubala bibala mibali so balambi fufu vimba ya munene garçon si fufu tie wana bandi ko tebulengo
teke osanti pene lambeli na professionnalisme nyonso akati azwi fufu azwi liboso akati teke abi oya papa ya mibale tiaka akati oya Christian V ya misoto akati oya Iget atali be abi na kongole na mikrokoto kreke akongole na mikrokoto nyonso tia yango don na nzeta kokoli pe na kaka don ndenge zabe na mikrokoto nyonso koti na sani wo bafiniki yango bazwi matembele na nzungwe waso matembele obozomona boye yaka ma ya pompe na matembele mungu akuteza te mafuta kuna parlement pa kando monde otoka bongo makasi kaka na de tomate mbuma na ai etaka mon tudi mo rechange mon solo po so ba olia ba ora mon solo bien na misika fumba zo guba tie na kati donc mai sangani kaka azo balolaka mo mai ningo zo mona moni matembelo couleur ebi c'est vert na mai wana zo mona pembe na ai mo bo mona na ta ngwana kuna na mo de tomate mbuma wana ba guba tie yango na ka fome ko lia mo tsunga wana na mo sukali wana egu yango ko lekisaka makwiti ndimelanga ke batumsu na tongo basala ka dépense ata ba $100 pour balia. Mais famille a besoin de 2000 francs coûte kokite. Matembele ka simanda mais matembele ngo mitimbiri c'est-à-dire ya quoi de ya mukela ka te fourmi balong la denze te bateli papa. O etika lana basangisa nga système liboka mbika biso nyonso wo te tout en maboko tia babandi golia. Réalité ngo bazali comment na awa ndenge bat bazali ko vivre. Tala ka matembele ngo tala na fufu. Nalobaki yango na ebandela yaya bayaya basi baya mibali to betaki li solo moko lobi le kaki oyo. C'était Aïcha, moi si Oyo, akomaki Chelsea, pona orpheline. Bandeko yaya, bana mike, bana basi, bana mibali, sokyo zalina na papa na yona maman na en vie, il faut sembler la kaba garder en vie parce que ya bat Oyo, ba para ba kufa na âge ya muke, ba subir ba calvaire, torture morale surtout au kondimati et pesinga ipasi et alisolo ya mwana Oyo muke junior. Papa Fiston Junior wapi oyo viena ngala simba ikate wala te Junior mususu yango ba Junior ngaka basaba na miki cet enfant a moins de 10 ans ce qui n'est exagère la pesi ata 10 ans ateka ka ba cigarette na butu ndeko moko epesa ki epasi alandi sima ke de kotala esika wapi Junior afandaka sika Junior afandaka okolela ya mwana o Junior biso pe na radio le collé tout ça le numéro Junior T kasi bino bato bota la biso ceux qui bota la numéro Junior voilà le numéro ndeko agane kota la Junior bobenga biso pe na kosunga Junior et pesinga ipasi pour ni Junior koteka ba cigarette tala mwana muke moins de 10 ans abanda koteka de 22h tina tongo ba cigarette shimboki ba para ba kufa atikala kala koko na bango sur mobile aveugle aïe pasi. Reportage au vous qui avez encore vos parents, il faut prier les bons dieux à garder vos parents en vie. Parce que moi, au junior, peut-être vous allez venir à lobby, mais tu as la psycho-condition. Le geste on de quoi ça lit, et c'est Pelisibiso, Yango Lotalissibino Yango. Landa. Junior orphelin otolakisaki bino atekaka bashingom na victoire ba 22h afin na kan luka epesaki pasi nde bomoninga wana Sarif Musaba na kokaki te na ndeko moko aregisaki na lobino na keto luka Junior tie sika fandaka nga wana nzela bozomona nzela mabe fulu nazokatsa po na komi na vene ba Junior bota ndaka ba Junior yango wana na koma te na komi ndaka batol na tala ba Junior ayina yambie ne sengonyo so ye wana batelemi Junior orphelin mbala mako koko na fandaka na ye wana pa ye akanda koluka ti bota ndaka ba Junior ya ngwana nazui na sokoli mai nazonguseka bilamba ne wana zaki na ngona nzoto mbala moko nazui Junior na kende na salon ba bandi okate suki bakati suki ba tie moi ba coin bota la bino monde bazo bete pelouse moi coin ndenge zalaka toujours moi parfum bomoni Junior ye wana bota la Junior nenga komi Junior orphelin de père mbala moko nazui inde si na boutique d'habillement chané moi elamba très fatigué mais ça musa photo ça la ponza mapambola biso na komi allez na longo yema bilamba karawana poni moi pantalon bien ye moko na oponele bilamba kitoko moi limerdia konga na sombelier quelque bilamba moi quelque chose o ezalaki to pesi pe to sombelier bilamba moi Junior na s'est transformé Junior azopona popi azui moi sengo ya vivre azui moi sengo ya ko vivre les sous ye wana to komo kenen to côté qui marché Junior ye wana zo bata pona ni tande Junior a komi aya poni shawarma viande bazo chauffer shawarma viande ye azui dolé Junior bipona pona tala Junior ke pona tomate azo ye batena na kota atenza menangai botala mwana nenga komi azo ye batena za wapi de pa botama apesi pe facture na ye azo mela dolé bota nenga zo mela ameli dolé na kimia anazu pe ma sandwich na lia na makoko na pese mo espoir afiko konde mo ne bonga za
aveugle koko mona raté yenda boko la junior mbala moko mwa muke tikalaki totie na kati enveloppe topesi koko mwa muke ezalaki topesi koko yo na pesi ba remerciement bana esepele mingi naza koko na ye ntango bokoya namoni bino ebele baokomaka bacommentaire me baosunga te oyo biso ozalaki nango ya moke ama moto moko batini mwa quelque chose yango toyekoza kopesa bokontinue kosunga junior aza mwana na bino nzambe apambola bino aidons-nous vivants toatika éternel aza te kosoutenir. Voilà, j'insiste encore ndeko akotala image oyo soki oyebi famille to oyebi ndenge tokozwa junior contact moko benga biso na radio lokole pour qu'on puisse faire quelque chose pour na mwana na biso oyo junior. Voilà. Soko za na mwasa za na si qualité oyo ata sata na lokio il faut balaye. Soki dejo balaye benga babokilo o baksa sumbonga libala parce que za na mwasi waza en voie de disparition. La mukili bazata 1% te. Qualité liboso mwasi animaka faute na ye. Mwasi ebi ko s'excuser. Mwasi ebi ko loba désolé. Moi compréhension moi problème avandi ye moka moni pena kete za ki faute nanga. Azongi sako vandi sa ye me ye moka ye pena bité. Ezaki faute nanga, je suis désolé. Papa soza na mwasi ndengwana kumisa nzambe. Batebele bandima kute ke basi bongo bazalaka. Oui, basi bongo bazalaka. Les femmes sages qui bâtissent leur maison. Aza fautif, avant de prendre comprendre que faute naïe azongi, à s'excuser na malembe. Mais les autres là, soko muna eko s'excuser, c'est que avant de prendre une semaine ba so retene mobile, amone que les kinda eko s'excuser. To sok ba kabwana mobile même pendant 2 mois, aki alingi mobile mususu simbi te nda zongi mobile wana eko kose que a changer limbi sanga, ezaki bakanda. Alors que parce que ndaki simbi te nda eko s'excuser. Soki bongote à ko s'excuser jamais. Yazara na torte, yazara la raison. Problème ezayo mais yete. Deuxième qualité, moi je suis avant d'arana ko na ye, mukoloba hormone na ye, ezako déranger. Parce que basi ba l'extrêmement très difficile par rapport à cycle na bango parce que ba komaka trop sensible dû ya ba hormone. Moi c'est ma ye les moi je suis sage, aiba que les loba hormone na ngezo déranger nga. Alors ça m'balne. Les loba dans la qui bien tête quand avant na mona ko na ba hormone ezako déranger nga pour éviter ba problème. To ye moko kaka avant na ko na ye pona à éviter ma problème. Mais les autres là, les hommes colorants au monde comme diable. Mukwanda ko botte lo ba compréhension tout na lelo au lieu ni la mukelinga to ni pourquoi ba monde na ye ça va déranger. Mais moi ça ma ye la ye ba ke lelo na muki bien même ye moko en éviter ma problème. So za na moi ça bongo atobala e papa benga ba bokilo po o baksa sumbongo po baza mingité. Il y a un décret ba tension belé na ba couple. Il y a un peu mbali belé ba lo ba ki na zo comprendre moi c'est comme si moi zo lo ko problème. Parce que moi, ça se battait que ben hormone naie, ils ont perturbé émotionnellement. Je vois c'est comme si abandonner l'occasion pour Botswana. C'est comme si aluka vandi penazota nako toko bebani la pinani nako lubanini pour toswana. Troisième qualité, soza na moi sur comparer ka vie naie par rapport à batum sous-souté. À comparer ka vie naie par rapport à ba camarade naie, par rapport à ba cousine naie. Ote na mona ko mobali ya cousine nga tande nga sala cousine nga mobala camarade nga tande nga sala ki d'ailleurs ko ba camarade nga yoka ba yebisaki ngai mama leki na biso alobaki donc ye avoir votre décision il faut que mama leki il faut que ba camarade ni ba copine mais so za na moi sur zoka décision par rapport na ye par rapport à couple na bino ayoka raté que pour mama leki alobaki pour copine nga lobaki so za na moi sur yebi o azali zoka décision par rapport na ye par rapport à vie na bino ah papa comme Sanzambe, c'est son parce que c'est très rare. Quatrième qualité, une femme qui est capable de dépenser mbongo na ye pour na yo. En tout cas, yo moro yebi histoire ya bashi na mbongo, c'est une histoire d'amour. Mais une femme qui est capable de mbongo na ye à dépenser pour na yo. En tout cas, là tu as tout gagné comme Sanzambe parce que c'est bon bazamingité. Cinquième qualité, une femme qui croit en toi, ou andimela ka yo andimaka ba potentiel aux anango. Moi, je suis travailler, je suis mettre les mains dans les pattes de balobaka pour okoma bishiko zo ngokoma, azo contribuer pour koma bishiko zo koma. Moi, je suis construire vie n'a été par rapport na yo, mais aille à travailler pour construire vie ensemble. Donc, ce que vous avez moi, c'est boy. Papa, chaque temps sur la mouki fou kamara pambola ranzambe.
parce que basi abongo maza ebelete. Pour les autres là, à revendre dans un coin, à zozer la yo au bout de ça les efforts, ce que si mine oyo ko bongisa. Mais moi ça là ko travailler, ça ko contribuer même dans ba conseil, même un minimum pour na okoma bisiko zo ngokoma na vie, papa pambola nzambe. Pour les autres là, mitali bango te, be fort ozo sala, akomona okute, nyo ozo sala, ye etali ete, a s'intéresser à kutu na oyo yo sala rate, ye pour na ye zwa mbongo. Sixième qualité, ce que moi, c'est la capacité à ta siliki n'engeni mais à chaque limite. Aibi que o aza mobile nanga. Ata na siliki na koko kende au-delà te na koko déborder te. Ata pas silika comme ko loba so c'est que ngado so bananga bongo contrôler langage na yo. O senti pena ka komi ko doza comme ko kita. So que moi ça bongo chaque temps so ko la moki fuka manga na se pambola nzambe parce que baza mingité. Pour les autres là, bazaki asoko siliki abosani ozali mitali ta ko manquer au penda respect. Ata yuse ngana zo balanga bongo aloba oui yo afongolo penda miso yo ni nazo lo ba penza na yo. Donc so na moi ça respect ta yo ata siliki azana capacité ko se contrôler. Siliki na ye mais azona okende ko delater papa komisa nzambe parce que baza mingité. So ko na moi ça na ba qualité nyonso. Chaque 5 ans, il faut balaguer le sous-dos. Après 5 ans de mariage, je peux se sous-d'autres. Après 10 ans, on peut se sous-d'autres. Après 15 ans, on peut se sous-d'autres. Moi, ça, la qualité oignon, ce qui tombe pas un homme, il faut balaguer. Le bas qui est mort, qui ne peut pas un garçon, il va valer, on a été. Mais ce qui penda lingi, un homme, il faut balaguer. Pour moi, ça, par la valeur à boy. Ce qu'on a boy, il faut balaguer, moi, c'est mon sous. Après 20 ans de mariage, on peut raisonner. On va dans la période de la toilette, ah! Sur la balle, on a heureux. On raisonne parce que ça va très rare. Il y a un mois si que ça va valer na yoté pour me bali à boyo. Il y a qu'on regretter maintenant pour son caillou. Beaucoup de gens bien ou à quoi y va valeur na yo à quoi traiter ou à ta juste valeur. Ça m'a pas problème. Il y a un truc et pas y a de kobasi ça la karaba âge étape âge dans âge étape nango ndeko ya sakola abi moi la basi ba la l'étape âge la vitesse. Âge à vitesse, il va y avoir 30, 35, 25 euros. Ngana yeba raté bon. Bala mbaba sa problème te, ba mbaba sa problème te, mbala do mbongo na yoka, mwana mbali mbongo kaka yaya. Mais basi ata mbongo, mais soki âge bani ko kende. Ezalaka mbilinga po bala baka isengo ya mwasi, ezalaka bongo na libala. Ndeko mwasi oyo, alobi âge à vitesse. Pona mwasi, ezali ba 30, 35 ans. Yango bande ko basi ba comme ça nga père moko. Okomona na 18 ans, 19 ans. Baso kolanda yo wana fierté ngala yo mbala niveau na ngai te oh niveau mbala niveau za saka wapi o sala non âge de fleur na yo tango ko kisi ba 25 ans o bali ko lukona luka mbala bien 25 ans oh 30 ans o balo sala ka mbala zo ya esimbite ba 35 yo wana okei na église oki ko luka bali yango saka ya sala ka attention ko luka mwasi na église basi ebele ba ya ka l'église on va blesser des gays. Ba blessé de guerre do ayo komi boaka à l'église zwa moi si atana nzela kutu atakutu na matanga pa matanga so trangote na église ah papa fiston yo zo peka stoko l'église te voici l'église ndenge nini basi église basambela ah basambela wapi ba blessé de guerre basi ba mema ba vewe ba remorque ba tracteur ba mutu ayo kosuka kuna siko tant 40 beti hein à l'âge de vitesse et comme yo ngana bala yeso te okuma ba limousine ba tracteur le tout mobala bien ezuite ale kuno ko kweya obali ko lukata deuxième bureau kasi mutu mo ya ka to na 20 ans osala ka na 20 ans balanda ka yote oboya ka mobala bien est-ce que soki muninga aussi mobala bien ka tuku bien ça ndenge mona yo tala kumseki tala kumamba landa ndeko moi si na âge ya 30 ans 40 ans matali kolo so ozo se retrouver na kati ya mariage te oza na relation ya malonga te en tout cas il faut koyeba ko sécuriser vie na yo il faut yeba ko sécuriser vie na yo parce que âge wana komaka âge ya vitesse okoki kokota na n'importe quelle relation te yo oza déjà na 30 ans mata likolo mais comment ozokende kokota na ba relation moko boye ezo durer pendant 5 ans 6 ans 7 ans 3 ans même ezebele ozana âge wana ozo se retrouver na kati ya relation ya bambule ebele ndenge wana mobali abulaka tate ke lelo lobi na bala mwasi na ngana te na ndako mobali abetaka ta lisolo ya venir te ye lisolo na ye eza kaka anniversaire ya mwasi ya camarade na ye bokei matanga ya cousin na ye bokei restaurant quelque part boke kolia
donc nde masolo mobali abetaka. Alors relation ya ndenge wana bima na kati ya relation wana, parce que âge wana eza âge ya risque makasi, ozo risque koleka na mungwa. Moto modèle wana en tout cas longola ye remplacer mususu, parce que tango zwi nanu relation ya malonga te, oza libre ya ko changer batu na vie na yo. Ozo tenter chance, oza libre ya ko changer ba relation. So kutani déjà na mobali omoni ke bovandi 1 mois 2 mois 3 mois 5 mois évolution moko ezate longola ye do ana venir te, parce que mobali ayaka na idée ya kobala mwasi, mobali ayaka na idée ya malamu. Tango azoya 1 mois 2 mois déjà il faut fungwa mais pas mwasi, il faut bandobeta déjà masolo ya venir. Mais yo zo vanta ba relation moko ezo emporter yo rien. Madame bima na kati okoleka na mungu apamba na se ya 50 ans moto azana 1000 koma na ba age mo fo boya ka ba me maokuzu neti yo ti lo na age no na ba kina no pa ba camarade alo yaya soko bimatikela nga fungola na okota na petit mobo yo soko opesa ta taille no valeur te mula eno no pesa kitoko no pesa on valeur te quand même age no na respectant boni ko sopisa ka ba biso boni ko sopisa ka biso tebi ke biso basi na bolingo ba ko sara biso metina ba point wana te te age no zo permettre te yo kana age no mon son yo. Voilà. Rapidement na role que ta pour boiter, je crois que l'on dit on a honorable na repose honorable moi 2 minutes kaka bo expliquer sur le cam oyo âge à vitesse oyo makamunde kwa lobi ba fi bazaka âge à vitesse 30 so comme na 30 comme na risque ya kozanga libala. Est-ce que qui âge à vitesse wana et ça ya solo to ça ya lokuta honorable maman Fifi na Bundes. Bonjour. Olobini ni pour âge de vitesse. C'est un solo? Non, maman. Biso tozana âge parce que la période na biso basi ekimaka. Ya moment tozana moi plafond. Mais bon, âge libala na fait que ba maman ba obala na 12 ans. Oh ba vivre fukola na mboka pe abaliye ayene na capitale. Mais soko biso awa 12 ans moi nazana o bébé na ba Europa. Soka ko bala ke mama ngi mali ya mbongo ya mingi 22 ans. Soki azwi pe mobile yango na ba ajoana. Sinon au moins pas ko poussa neti na 30. Ba miso pe moi pe 40 pe. Mais déjà 30 wana ba 30 ya âge à vitesse. 30 ya âge à vitesse c'est comme le moi désespoir bandoya. Et 30 désespoir ndeni. Le désespoir est à cas, seconde au kumukine na ménopause. Na 40 ans, moi, ça cause zemi pas botina. Non, mais cause zemi, il un problème. T'es honorable. Est-ce que yo quand moi si à 40 ans, na moi si à 20 ans, voilà nanante. Te bazandenge mon côté, mais soka le bala arobala. N'etinga sona za mobile na ko bala moi na 22 ans, te aza expérience pe simbate. So na obala lobana bala moi sasa comme na ba 40 pona yebike moto ekembi abana comprendre makambo blessé de guerre na bube na c'est très difficile blessé de guerre te 40 blessé de guerre te a poussa ni pena maturité 40 on ko comprendre que loko boina ko sala na ko moi si à 40 blessé de guerre te honorable moi c'est 40 na kobala so ingana mobile 40 na kobala bana 30 ata aza no bébé 20 surtout 22 ans na mekati a compliquer les essences ngai kwa bando comprendre le côté aza na bébé na mutu a comprendre le côté aza bébé na mutu badata biso kobala o mona mobile ba caprice mobile ko supporter to mona okumune kwa assassin et pourtant c'est normal le no so pexo zo mona kama bi na ya bien ma be kaka. Est-ce que on comprendre le côté est-ce que on a pas bonde na pa na biso yepe fa bonde la ngai est-ce que y a sens est-ce que mokolo boyenga na ko zo idée wana est-ce que fa bonde la ngai non est-ce que c'est vrai que na candidat mais na 22 ans na bano kanise bineni so ka lobika kamuke na yeneni. Est-ce que c'est vrai que basi ebele ba l'église va blessé de guerre bala yesu na lenga balingie na ba 18 19 20 22 kuna boy yokwa yo lingi mwana 20 obi mwana 20 sa mwana muke alors tant que ba 40 45 bala yesu est-ce que basi ebele ko bala moi d'église malam
Il y a un problème, sur le boyokani. Il faut y poser temps, observer. Sur le boyokani, il y a un caractère malade. Au rejoint, il peut y avoir un problème. Il y a un Seigneur, il y a un problème, il y a un problème. Mimi, tu béguises, tu bandes qui calaises, non le yenge. Les aïe n'ont pas eu de bien. Na lelo kutono ko landa Yesu na intérêt. Mais na kala to bandes qui bouti qui n'a que sambela. C'est bon. Merci beaucoup, honorable. Honorable Maman Gioa, à Paris, et bonjour. Lecture na yo, est-ce que âge de vitesse, ndenge de quoi lobby, soko comme na 30 ans déjà, ça la attention. Yo ça na 30 ans, 35 ans, mobile la robeta lisola libala te comme non, ce qui fait ok fait, yo matanga ok fait. Ah, on a raison. Yenge na bispido nyoso président Mafifi. Naba oba kolanda biso na singa na nzela ya radio lokole epesi bino suba mayengi no muto alobi ndenge wana akosi nga ndenge na remarke bana na biso oyo bazokola sikoyo surtout soki mwana wana amonaka quelque chose na ye aza kotidie mobali azomona mobali akoya boye akobituna oyo akokokanga oyo akokokanga bana na biso ya basi bazotanga mingi koleka bana mibali bana ya basi bakomi kozwa place makasi na bana mibali bana mibali bakomi kokita basi bakomi kotanga ya trop siko kotanga wana pe ya mingi yazotanga akomela ngoti na université mibali nyonso babandaki kolingalinga ye yaza kolinga bango te amipesi na liboso na école wana ba première position première étape amipesi nano na nino na étude na ye diditi tine ndenge mpe na biso mpe azwi ndako na ye afandi azwi mosala ya bien azwi ndako na ye abandi okipe ndako na kitoko. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce déjà trop tard pour la fille il y a 30 ans déjà? Ma belle, à deux côtés. C'est trop tard. 30 ans, c'est un âge à vitesse. Maman a 50 ans, bazobala. Ouais, c'est un cas exceptionnel. Maman a 50 ans, balier, mais ça, les cas déjà, il tape belé. Omoni, ngai babala na 16 ans. Babala presque na 15 ans. Babala na 15 ans, 14 et demi, babalinga. Na zwi na zemi. Babala na zaka na zemi. Zemi mi bimela kata nuti. Et ezaka ba 2 mois. Est-ce que moi si à 30 ans azana normal. Moi si à 30 ans azana normal. Parisien. Honorable, est-ce que moi si à 30 ans azana normal? Azana normal oui. Abandi ko leka déjà te. Nous à 30 ans ozali. Bakobala yo vraiment mariage groupe ya baba. Est-ce que kozwa moi si na église? Ina pas ko bota pe bana ne pe kitoko. Honorable. Akomi kuya na kati église akomi na bali Yesu mokotisi botutu moko na kati ya nzoto na yo sanke oyeba. Donc cause moi c'est l'église et ça malamu to mabe. Babala e bala bodi Yesu babala kaye. Honorable Simba. Cause moi c'est l'église ça malamu to mabe. Cause moi c'est l'église ça dépend. Linga yo moko kutana na mwasi wana bozo solo na boza kotala yo kana bizaleli tout ça là que pasteur azwa mwasi apesa yo. Que pasteur azwa mobali apesa yo. Te wala tombele loko mususu. To tuna boy. Bon en fait na bon sa question na ngai.
Moi, si à 40 ans, je joue une église, aussi blessé, au bail déjà produit fini, ton ngani. So, à ça, moi, la mouké, avec un parent naïe, à ça, 20 ans, ensemble, la famille, ça va. Mais, sont déjà à 40 ans, déjà à 45. Voilà, des blessés de guerre. Oh, il y a église. Blessé de guerre, bon, blessé de guerre, tu connais blessé de guerre. Là, je peux sa faute, je peux sa faute à famille. Je peux famille payer bloquer. Il y a un qui n'a pas comment na désespoir, à qui n'a pas na sur l'église. Nous sommes à la cas. À côté liba, azala libala. Azwa oyo mabe, azwa oyo mabe. Alobika tikana ngai. Na bibwa kama ngala nzela nzambe na sambela kana ngai. Na église. Oh na bali Yesu. Na église. Akondi susu webo tutu susu bakata nzoto. Honorable. Batika biloko na bangala na bala Yesu. Na mabe makati. Na kozwa mwasi na église, na kozwa mwasi na matanga, lo les bien. Hey. Nyoso place nyoso mibale na mone saka mabe. On église okozwa pendoki. Na matanga po kozwa ndoki. L'église okozwa pe révérend. Na matanga po kozwa pe révérend. Na onyoso ka esa mabe. Merci beaucoup honorable. Voilà, je crois que qui va raisonnement ya honorable mbala moko to ke sika boye na sombele suka bisanga to ko betela lisolo sika boye ya maze. Maze balobi nanga na koki na yote maze mama. Oh maze na teli les yeux. Nathalie Lezie, suka sena kobala yo, kombo kitoko ya maze oyo, mama yo kobebisa. Ya to kei bongo na mboka Paris, mutapesi solo oyo ezali mba mambo ya famille ya mama maze bango. Mama maze azalaka na France, na France, na Paris. Mais posez makambo ya famille, balobi to basika azalaka te mazaka na France. Bandeko ya France ya Paris, est-ce que mama maze? Mama maze azali na 65 ans. Na uti yakolo bango ne bandeli awa ya tout ça la attention. Nga ekamwisi ngai toyebi ke batu ya kisasa en fait batu ya Afrique nde balokaka batu ya poto. Ah ya wana kenda poto. Akenda poto aumela kuna sala nini? To lokaye azonga ne to lakisa bino awa ndenge degré ya jalousie de komoka bomaka ndeko na ye. Odie bimaka mutu ya poto yo ngala ko kisi na ozonga awa to la batembele awa. Lokola jeune de raba kufa ndengo wala ala mukate. Mais 6, mais baluka 9. 4, mais baluka kit. Et quand vous avez le maze. Yango comme on a jeune et belé. Oko yana banga sa kana poto ya mwasi atinda kaiba forme, atinda kaib mbongo ba chaînette. Nzoka ye ebiti. Ndeko wala saka atikla ka ba sap, bloke belé ba jatance mais abala kate. Akena relation muke ba relation liko kufa. Azo musala kufa. Nzoka de mabeza laka. On va aller du tout droit au but. Il sera allé me cousser. Mais on aura pas ça analyse nango. Oui, bien Mazé, voilà, excusez, qui est? On va joindre les honorables encore. Non. On va joindre honorable. Voilà, on va joindre honorable, voilà. Honorable Bozali. Honorable. 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 Maman Fifi Akimi. Oh. Ya zawab. Ya kita bandena na pelo. Ok. Est-ce que vous avez bien honorable? Oui.
Ok. Bon, je ne reviens. Mazé 65 ans à la bongo na France. Nzoka uto bolenge ya Mazé na Kinshasa leki na ye ya mobali aza sika na âge ya 30 ans. Il paraît de biso Mazé avant koma kout na poto a komisaka de leki na mobali wana mari de nuit na ye. Na ebite na moyen nini Mazé abotama na kindoki Mazé azwaki kindoki wapi nga na ebite pesinga mutuko swa. Mazé peke na poto a umetala kaka mama ya 65 ans. Mazé yango po na référence. Mazé na France na Paris et si ka fandaka mama mukolo déjà 65 ans à la retraite n'est-ce pas mais ça na ba business na ye akendaka ba Dubaï ba Turquie atekaka mais na kati ya ndaku avant sa jeune garçon à 35 ans. Koto yeboka jo avant sa jeune garçon à 35 ans na ndaku na kisasa akomisa leki na ye ya mobali propre mama moko papa moko mari de nous na ye. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mazé chaque fois sur atuni a conseil abenga ka mingi ndekone ya moi sans pour autant ya mobile pardon ndekone ya mobile sans pour autant yeba mais Mazé nenga atinda ndeko mobile wa forme on matin atinda ka ibilamba nyoso tout au moins est-ce que la moisi ozola moisi na moisi comment moi ça ngonani excusez-moi soki yaya wana tuni komba mwasi yango nani soki kaka Mazé leki na ye apesi kombo ya mwasi oya leki na ye ya 30 ans okomona une semaine ezebele omona leki na ye baboye na mwasi wana leki baboye na mwasi wana tango bakoboya na mwasi wana okomona ndenge yaya Mazé abadi kotinda su bakado ebele pa leki na ye marché donc plus de 10 relations oyo leki ya Mazé a perdu. Sikoyo, c'est comme si Mazé leki ya Mazé pardon, a comment comprendre quelque chose. Mais comment se fait-il que chaque fois que so ya tuninga osana mwasi, mikolo comme mwasi na onani. Ce qui n'a pas si comme mwasi et oui mais la raté relation na ngai e kufa ndeni. Ah. Asa mutu. Asa ni pe mo analyse, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci, tango leki ya Mazé mo na 30 ans e kozwa mwasi na ye mususu. Moi si yango azali mwana ya lemba mais to ça bisa Mazé afanda kate ça di solo mo zali ya vende ya bato azui mwasi tango azui mwasi mbala oyo ba solo na ya tendele ba cadeau ka lenga bese ya suka tuni boni mikolo na mwasi na mwasi ozisu mwasi musu yo na ba sio karate ese yo no ya liwa osa mobale kitoko ogofanda yo osa mwasi tetina osolo makambo ya poto ya nga na ba 30 ans mobala 30 ans na mwasi tendenge nini okoma mwasi na onani ya nga na mona ndeso na pesi yo kombo mwasi na ngai et par après to boya na mwasi na ngamba nga na wapia koma mwasi te alobele ndengo wana opia koma mwasi na ote pona nini opia koma mwasi na ote pona nini ngai si na sala ka onyo surtout nga na ya na poto awa na sala ka onyo surtout siko na osengo kombo ya mwasi na yo yo ka nti nini pesa ko ya na wapia koma mwasi te obo opia koma mwasi na safa comme ya te mitali zero au monde et suki ka ndengo ya ba parole mususu mutaya sa ozela ko mona nandeni esa nga ko mona nandeni ya ngo ya liboso to yebike ba ya liboso mingi ba kapasa ba papa non so ba papa basati mais ba Mazé mama la bango la papa bazala ki en vie ba comment les gens ba 80 quelque mikolo ba zape en vie ti sikoyo oyebike tango leki ya Mazé ya 30 ans boko pesa wana quelques jours après leki o ya 30 ans bandi maladie a piqué un coup de crise na tonga ngara bima akende boya c'est simba a piqué crise ba ken hôpital boy ba réanimer mwanda mais ba moni maladie té ya ba docteur msu ba bata mystique pe docteur ayesi bango kokoya o mwa la buna koy awa zomona ba nerf na ye zo eza bena moi bien te mais na zomona eza maladie moko spirituelle. Moi je vais vous conseiller à moins que bino moko na famille bondima atikala awa mais moi je vais vous conseiller boke autant la famille pour bo sunga de cause noter mabe et koki kokota lokola ba famille musu ba yoka maloba ba dimaka pe bokoko
bazwa mwana bango wana bakenda na ye epai ya chef traditionnel moko boye quelque part tango bakoma wana chef wana effectivement tala abimi mais boye na ye oyo maladi oyo eza musika te eza kaka la famille na bino mutu ya famille na bino nde osala mwana na bino makambo mutu ya famille so ndenge habite mutu ya famille na bino boko aza libanda est-ce que boyebi mutu ya famille na libanda te bokana batu libanda te to aka yala so moko kaka na France moko kaka ya France alors ibo tu na ye eloko ni eza na nzoto mwana na bino bo tu na ye soki aboko loba wana nde beko zonga ngana koyebisa bino bokende entre temps moi la bango ya 30 ans la mukite atikali pa ya nganga atikali epa ya nganga moi la bango ya 30 ans atikali epa ya nganga atikali epa ya nganga wana bango babenga siko ya na bango ya maze en tout cas leki ndenga zali awa asa bien te touti kotalisa quelque part bayebisi biso non ndenge zali awa yo oloba quelque chose est-ce que oyebi likambu te na nzoto ya mwana oyo ya biso ya maga likambu ninga na koyeba wa leki na biso na koyeba likambu ya te faut loba vérité to yeba soki likambu nini eza na nzoto ya papa maladi ya ndeko na biso eza pa ya ndeko na biso moko oyo aza libanda tozaka na ya moko bandoke na poto pe ba 35 ans ngoyo onga na ebanga loko bota oyebelo ko bokote nganga wana lo biso ko oyebelo ko bokote oyo koyela yo mitali onga na ebelo ko bokote ça va bazonga epa ya nganga wana mais bisi nganga no totuni ya na poto ya maza lobi ayebi na eloko monta ayebi eloko mongo te ya na bino ya poto wana azana 65 ans n'est-ce pas oui leki na bino azana 30 ans n'est-ce pas oui akomisa leki na bino oyo mari de nuit na ye akomisa leki na bino mari de nuit na ye banda kisasa abimara leki na bino mbali na butu ti akie poto après yango moni apesa ba cadeau bloque belé il est allé encore plus loin soki leki na bino azimo mwasi mususu awa la Kinshasa soki apesi ka kombo epa ya maze na France yango mona libala wana ekata na do maze mtakata ka libala wana na ndenge ya misika za peda do soro do chor pene ya kosakana te yaya mukiana makambwa mukiliza na makambwa ngagasi bango raison pour laquelle na esa gibino bo tuna ye po ndenge zali awa maladi wa kodis awa et ça la retour à l'expéditeur le kola ya boko ndima est-ce que bondimi tozong sa yango sike wuti abiya abiza yete to sa ndenge mama abi mwana ngambali asa âge de fleur 30 ans mwana mbali akokufa boyete ça va nganga sali ben incantation asali ninga ko sala wana mwana na mbali atelemi azongi bazongi ndaku 2 jours après ya na bango maze na France abengi et pas mal bango na bandekona en tout cas na bezo so la famille bimba na lingi na confesser olingi o confesser nini est-ce que eloko nini ya la mona yekuna tala kunteki tala kumamba famille ebisi eboyi wala ndoko confesser susute yo confesser téléphone soki olingi o confesser yo mo futa tike na wana poto kuna yaka awa na Kinshasa okuta la nganga parce que biso nyoso tu nganga lobaki wana etali subiso te ndeko na biso asi abiki yo po ande ko na biso mais sala ki wana tolingi yango te pendant combien d'années o utiliser ndeko na biso oyo et puis passe ba carte de téléphone 3 jours après ba ko benga bango maze azana coma. Donc au moment où nous parlons comme ça, Mazé a la coma dans l'hôpital. Est-ce que akobima na coma, toi akobima te? Tala kunseki, tala kumamba. Ya ba famille oyo. Ba famille oyo. Alors, je donne la raison de comment essayer nga vome kuta sa na magicien na sa na ndoki. Pondoki bla da ngoto bobo mbolo doki. Ndoki pena ndoki mbolo ko sakana te. Vous mettez un magicien. Il y a un magicien qui va mayeli. Mais ndoki mayeli te. Leki na yo âge de fleur
yo komisa ye mari de nuit na yo po esa askole tandeni esa de tandeni pasi ya kosakala te yo mama déjà à 65 ans na porte na France leki na kisasa au commissaire mari de nuit na yo baki o découvrir o lingi ya bonga te azwa ba chérie musuta tikala kala yo pasi tala lisolo ya maze o to bombela ki yo na tongo lelo yango na pesi maloba et pas ya ba honorable la ba di bongo na honorable mama Mbimbo ngiowa lecture na yo sur le soleil ya maze ezani yenge makambo oyo ya maze eza ngapo na ngana moni yango eza normal na ndimi yango est-ce que ezali maze oyo vraiment bayemba na nzembo maze ya nzembo bien maze oyo bayemba na nzembo soki oyo bayemba na nzembo eza normal azalaki na vie moko ya succès aza na vie ya succès maze oyo tolobi awa eza maze ya nzembo te yebe koma na ye maze ya nzembo te yango wana nalingi nakamwa maze oyo bayemba na nzembo azala na 65 ans nange nakamwa donc ngai nayeba mwana wana aza na 30 ans ye aza na 65 ans abanda kobima na mwana wana na age nini. Ok, honorable Simba, na mon histoire, on a dit que histoire bena malam te, na personne maloba et pas ya honorable mama Fifi. Do yaya mukolo comme si na ye mari de nuit na ye. Honorable mama Fifi. C'est que abala e banda za mwana muke. Abala ka ye maza abala ka e banda e mwana muke. Nde libala na e continuer lokola la famille ba ye bakite. Sem soupe ye moko mwana abanda e ko lota na ye. Siko na soni wana maze asala ndeni alata bilongi ya batu. Azo changer bilongi azo lata bilongi ya batu. Mwana na ye bate nani asala nga makambo. Tango ba ye ko ye belango na heta. Ye déjà parce que comme la bana ba 80 wana ba comme la bana ebele pour libala na butu ya kasomwa soko zuize milelo boti lelo ezaka te ke zuize mobota lobi lelo ko zo ngo boti lelo mabala butu ya bo lelo ko bo zuize mika lelo boti pe lelo ozala grossesse te ke mabele vimbo ezala ndengwana do abala ekala lokwa azana kindoka abala ekala mwana yeba kitazane kata kitiba yango moni akoma eka soka zui mwasi do akoma epena akona ye akoma yoka na jalousie tina musoni osikera mo moto lokola moya bima na mwana wana ezate ale ndenga zo bima na butu wana ala komo ko kale na obala basi obaka na mibala butu babala na bango mingi pe bapota kape bosiko ndenge nini ye na basi bakomo boya ye seka komisa ke nzoto solo akomo sale ba pratique moka mabebele ya mbongo wana ndoko pese memi jalousie na kati mabe mazango mabe makasa sungi mwana wana te abebisi vi na ye mais soka kene pa pasteur moko bien ba obongisa na bango est-ce que maze wana ba malade ba sasa bokoko te maze siko nenga zali wana na koma est-ce que soro na ye elle va succomber kufa akozonga et osala mandenge nini et puis conseil na ba jeune garçon olobi na bango nini ba pratique wana okoyeba nene ke mutu oya komi femme de nuit to mari de nuit yo tellement balata abato soki misu no monaka penza te okoyeba pete keza kingandi po akosala bane ebele alata kingandi susu boya famille nombreuse okokosala camarade na mwana mwasi mwana zana bebe ne muke bebe ngazo lingo amso mwana na zana moins de une année mazo parvenir kolata bebe wana akoya kapena nzoto ambwa akomo lembo na sima nzoka nde alembo liote alali no penza yo koyeba te ba pratique ba saka ngo wana ndenge pa zana ba komane wana soki za frappe lo ya ba prière wana mutebeti soki sitazana nzamba yokele mawarola mukana ye comme ça ya kopesa explication ba bêtise na sali yango pe yakata bo akize mutu nango kwandi meza kapasi puisque ya malbilo mo sa ma spirituel
era physique te bato bele bawanga nango omona pena kati lai soki na yebi likambo senya bomanga ye c'est que mazepe akataki lai senya bombe yango moni akoti koma mbangu kaso asaka ba manquement ya modèle wana ke soki na yebi likambo bo na kufa bo sala prière bo kele pa nganga yebi na moninga de ba kam normal ka nganga yebi na prière moninga bo abo manga donc bato batanga bakomo mingi nga ndoki te nga nasambelaka bango nde bandoki papa nga na yamba mopaya nalambi spaghetti nasali viande nasali na noisette tole mafifi merci ozaka bien boga mwa mbalango oza gentil na yeka liboso na ndako no mokabeli olipesinga biloko kolia ava telema afungoli porte-monnaie $50 €50 ngaya akabelinga biso na obeta ba 2005 soki 2003 eyaki ba 2003 na yebi so ndenge na zwa mbongo wana merci tonton na sepeli bako biso batampia kana moni pena luyalu butu tango ekomi ye nzoka nde asapesinga mbongo nanga libala asaki sa cérémonie na ye na lotaka bamari de nous mona désordre ozoyeba te nani tango bapriere echauffe pene oyoka chauffement nde na ye okange moyibi nde na ye komona ye omona nde ntango na ye omona ye namoni na okende na bavalise na ngai na okende na bavalise na ngai aleye mpe abandi ope pardon kosala bongo te mafifi zonga nga na boyi kaka libala yango tikitya ndenge nalapa ye soki namoni ye na bambango ndenge nazobima lokwa baolandanga na fisi po asombela ta fanta te mpo na butu ayokoselango yo osakana bako balona inconi bako balona voisin na propriétaire bako balona docteur na yo bako balona motu nyonso na mabala butu wana moto mosusu omona des années asala buzoba wana alataka elongi ya bato soko oza na mayele te akoyiniso bato tout donc il faut senga seigneur lakisanga elongi vraiment ya moto azosala likambo mpo ozwa kimia soki aye ata 3 fois na ndoto oyebike ya ye soki te okoyina bato ebele ozomona okoyina bato ebele lokwa nde tosaka émission so na mari de nuit akolato soki ayebi ke tufi asaka émission paki ngange akolato bien nga nakasaka nga papa fisto nzoka nde yo te ozomona ndenge ezala mokili ese ebebi fo kozala mayele ozolota biloko mwa bongo bambwa baolando na butu keba baliba baliso ube so balaki omwa pena mbwa so nyukuto aye pena so nyukuto moni pe mbwa nzoka nda mbwa ta mutu soni aomona ye bakomona nga mso mona ke bonga matala boa munene azoya kolingo butu mobimba po azolinga to mona elongi na ye mso aza moboti na yo otata pa kobala mwana mama pa kobala mwana mobali so alingi mwana mingi ozomona babiloko yango bozobesala mabota eza kaka na bato ya balabala te tina bamabota ebele ezosalama oza très prudent très bandeko mosusu obotemela bango mona azala nature oyeba ndenge nano kono mpe akoza mpe onklino abala o na butu vraiment keba merci beaucoup mama Mbimbo lecture na yo seki nde mama fifi alobi en tout cas vraiment naza na eloko akoloba te mpo nyonso to deja mama fifi salobi donc oyo alobi vraimen eza ndenge wana ezalaka bongo ezalaka bongo me nde sikoyo ezalaka na bapratike moko esalamaka neti biso bangunza toyebi pratike wana mpo mutu wana oyo soki ozolota babiloko moko ya ndenge wana ya bamari de nuit ya bafemme de nuit baza koyelaka yo okomona mpe na ntongo vraimen olamuki boye omoni vraimen bamai banini tosala biso bangunza tozala bapratike oyo tosalaka yango soki mutu wana azobongwama mutu mosusu toyebi ndenge tosalaka tokoyebi nde tokoexplike yo mpona mutu wana soko aye
okomona ye vraiment bandi koluka yoko na kati ya ndako okomona te kuna bandotuna me nga lenga na yaka na komaka awawa mais siko moto ngo ake wapi après yo mpo ozoyoka yo mokomona ye okomona ye na bapratique nde biso bangunza ndenge tosalaka donc nyonso maafifi alobi ezalaka vraiment bongo eza ndenge wana ozomona nga na kopesa exemple kaka ya ngai moko ngai nazalaka kolota mpe ka frère na nga ya na nga mbali akomaka kolota ye nakolota ye akoya mpo abima na nga nalotaki abima na nga nakomona ne mosu alati elongi moko boye nga azoba me toujours soki alati elongi ya moto mosusu nakomona kaka ye nazoloba me no nga kokobima na yo te po yo oza ndeko na nga nga nakobima na yo te ozomona nakobima na yo te po yo oza ndeko na ngai nakobima na yo te donc aza yana naoyeba aza yana te bazali cousin na nga mwana ya mama leki na nga sikoyo akomaki vrema koya komibimisa ngo boye soko aye na ndako epai na nga okomona soko afandi okomona ye wana atie nga makolo na mesa akomaki bafeti akotika mwasi ne na ndako fa abema ngai aya kozwa nga ata 3 heures ata 2 heures aya kozwa ngai okomona nga mpe nalati na tokei na ye na feti ngai nazalaki koyeba te nzoka ntango sikoyo na bandi komona ndenge nini ngai namonaka neti mobali moko alingaka kaka ya kobima na nga me naboyaka nga nalobi te lokola mpe biso tozala biloko tobotama nango deja na kati ya banzoto na biso nde naye komona bi jamais nga natelemi na butu nabandi koloba nalobi lere nazongi pongi nie namona su makambo wana te lobi nango na ntongo na baere moko namoni kuzala nga wana aye alobi yo namoni yo biza yo ndenge nini seke namoni kaka ke mobali no papa lelo papa abala no azalaki awa na ndako nga alobi mpo nyonso tunanga bon ote natuli kaka namoni kaka lokola azalaki awa nga me sikoyo oyo yaka na ndako na ngai na ba 10 heures oyo otie makolo likolo ya mesa sikoyo soki mobali na ngai aye deja ndenge olambusaka nga deja wana na okoya okobenga nga na biso na 0 heure oyo nazoya kozwa yo mpo tokende feti oyebi oteke nga azalaka na mobali na ndako natikaka ye na mbeto nayebisi ye mpe nakei feti ya biso bana quartier na etel bandangine mpe kokipe te omona tokei na biso mpe mais ntango vraimen nakomi kosentir ke yeyo papa epesanga kanda elongwa vraimen na nini boye jour oyo nayeki komona vraimen yeyo boye akomi koloba me nga namonelaka ye awa ndenge nini naomona esusu te nga alobi voila motu na banda ye koluka yeyo me esimbaka te ayaka tosala na ye me esimbaka te parce que nga azala biloko ya kobotama sikoyo moye atushe ngai aza kokoka kotushe ngai te moye asimbanga aza kokoka kosimba ngai te sikoyo abandi kosentir ke mabe akomi siko kobimisa ngo vraimen na ndenge sikoyo ya kibomoto boye ale ngai mpe nazalaka mpe moto ya stratégie nabandi siko kocomprendre nabenda komeme vraimen malemi ti eye kokoma vraimen ke naye komona ye boye après na butu oyo namoni ye lobi nango na ntongo nabengi mokolo na komona na ndako na ngai na kotumba ma ya moto ngai nayebi ke yo oza ndeko na nga nasepelaka na yo tosololaka le rien et de tout sikoyo yo ozokoya mpo ya kokoma mobali na ngai na sansi nini nini yango nango moto alobi bongo nananga alobi bongo baeglise ebilo papaka baeglise te nga moko namoni yo
nga moko na moni yo nalingi komona osusu na ndako na ngai te ale na bandi sikoyo koluka yaa na ye ya mwasi na bandi koluka une semaine na ye kozwa yaa na ya mwasi na explike yaa na ya mwasi makambo na bitala ndeko na yo makambo yaka olukaka epai na nga naza ndeko na ye ye azoya koluka nga nakoma mwasi na ye na butu donc tina nga asepelaka na nga ndenge akumisaka nga ndenge tobimaka nga na ye na bafeti na bamatanga donc akomisani nga mwasi na ye me sikoyo akokaka nde kokota te voilà akokaka nde kokota te merci beaucoup honorable voilà oyebi ke tokoma na ye ntina commissariat oui tokoma na ye ntina commissariat lere ye yaya na ye abengi ye ayebisi ye awangani baye na ndako na yaya na ye baporte ka ya pamba ngai na fongoli abandi kofinga ngai yana alobi tetetetete toyaki mpo toloba makambo te toyaki mpo tosona te toyaki mpo toloba makambo toyeba nini oyo eza koleka ye ozomonaka akomi deja agité akomi kofinga akomi kolobaloba ale mwana nanga mpe ombala azalaki ale babeta ye vema oyoka ya kosakana te batika ye bolumbu polisi aya polisi lere aye bakanga biso bakenda na biso ye bakende na hôpital après 3 jours baye babengisi biso na commissariat na biso ya awa ya gani tokei commissaire wana alobi na nga madame mais c'est normal ndekolo wana aza bien te alingaka yo nde mingi mazokokoloba na yo boye te alingi yo mingi abi en plus commissaire abi esika na ye koyeba ke na meme na bacommissaire na bamedestin bango nyonso basakana babiloko na bango nga na tuni ye yo ndenge nini yo oyebi ke ye aza koya kolinga nga na ndenge aliba abi wi aza mpe aza na misala ya bien te ndeko na yo wana nga na tuni ndenge nini abi yo ozoloba na nga ozotala nga na miso me ye azoloba na ngai azokotala nga na miso te aza kobwakaka miso boye na se aza na honte na miso na ye me yo ozotala nga directement en plus ndeko na yo wana alingi yo vraiment bien abi nanga madame en plus tu es belle c'est normal na bandeko bakomi kolula yo madame donc c'est grave merci beaucoup. Voilà, la régie nous fait signe, on sommes arrivés à la fin. Voilà, merci beaucoup, honorable. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette première session. Il y a émission à l'élo. Merci, ceux qui émission édifié ou partagé en gros. Ceux qui est intéressé au tétra yo partager et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala. On se retrouve tout à l'heure là pour la deuxième session. Il y a émission, il y a Radio Le Collet Masolo, sur votre chaîne Radio Le Collet TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo